kati atie pe ka ndenge ezalaka tout apipe na tongo asomba biloko na ye nyonso tout atie na kati ya congélateur pour eteme libanda po akofuta pusu ka meme pusu wana oyo kotike biloko nde meme pusu ayememaki ebembe bazobaka bum atie baningani oyo ndenge koyi kuna batala ebu na sa bablike batala boye bavasa batonga ndako na bango sa colonne batika babliki na mabende colonne ezalaki te nde sikoyo ntango mbula ane ye mopepe ale ekusi sikoyo mi tout droit ti kote ya dépôt na ye na ezalaki na biloko na ye nyonso tout déclassé ye moko mutu na se akufi sur place toki na mama ye mbabi aze susu anvi te nabengi bakolo pangu toke tina baprokire bawape tiro na mona ata mutu moko te ala bazotina yanga lobi oyo balobi ke baza assuré na assurance nelandela makambo oyo donc tozo comprendre te soki mambango ya ne soki ata soki oza na assurance de so bomi mutu okomonana te ye mutu bomi mutu ami nekweli mutu tongi mabe oyi komona te kosota na famille wana ti siko tomona famille wana te ata mamba famille tomoni bango te babiko lupangu Jean-Marie ye pa azomonana te Jean-Marie nani azangi komba mboka kala Jean-Marie ye wande kolo lupangu ti yo na moni ye te na mono kini famille na ye ka avocat bango kutana avocat na msoka mbala moko nde ba proposer na kunde bembe o bazaka na mbongo kunde bembe okira na ke kuna na si bango bosala ngai perquisition oyo kendake kwa mbome mwana po apola te okira salinga papier oyo kendake nde kunde bembe na magistrat basalinga papier magistrat salinga papier o to pesi oko kende kunde bembe et dossier za na parquet ni eza na grande instance tana comme na mama yemo bata moke batali babilanga mama likambo to mona eza accident eke na famille wana bosolo pe ba concret de dossier ngana esi bango to solo lite bata mama bato ko mbome boete mama likambo to mona ngo flou po oza ko apesi binoko onje bosiboka na ya famille to bito to yokanite to moni pe bango te balabi mama likambo za suspect zonga na nukuna oke ko soana bango nekene ko mona procureur pour pa yesinga mbala moko o bato wana baza na assurance to moni ko moto osala awa ezate boka ko kala kuna bino na bino nakati na bino bon na ko kana muto laisse procureur banana ya ko sama na mona bato yango te parti ka ya ka oya ngai moko siko muto na sama ne ko pongo azalaka te donc chio na tika ko mona muto wana te ne procureur azu siko nini dossier après son magistrat mususu oyi magistrat oyo a gérer dossier na yo siko na tuni magistrat na siko na sama na nani muto ngo chira mona na kate ona ko sala effort na bengisa bango pour ta deux parties boso la mettre lelo bamona na clair apparemment ne ba otonga lupango wana comme si moto asombi monsieur Kalala comme si asombi yango sikato bandaka les alagara ya ye bon voilà photo vérifier pour babiki lupango wana somba ngo kala abia somba ngo kala mais abiki immeuble bon ndako na za inachevé premier niveau on est bomi mwana mais aba komike aza immeuble à 3 niveaux mais tozo baté sumi kanda oyo ils ont maya original tozo baté beso ça faux il cherche des photos tozo baté d'un faux le temps de à vérifier biso le tambo photos mais apparemment dossier to mona eza ya Sonas ça a pouvoir te retenir les bino donc moi je pense que tu vas vérifier mais est-ce que jour le cambo ekoyaki est-ce que bourgmestre a commis na Barumbu ayaki sur place soka ayaki ayepsaki bino loroni quand vous commencez à yaki à exception le mon côté à cause kana ba soda ba taille parce que constant ba bimba na bango mais être nga na sika na bi ko le pango na zo mona été na kena le pango wana ke kuvanga moko na vanda kuna na ba so pango wana za nani nde bu commence tini ba soda ba ko benga na biso alors lelo likambo ese kwei au perdre mwana yo loko la maman pour ça na wezani ni parce que za likambo moko eza munene makasi koleka pour ça na wezani to soué na wezani bon pour ça na ngezali justice mboka oyo etelanga makambo oyo bakonza mboka bayokelanga mabatala likambo oyo pona na mutu te bango kuna basi batiti bakali partout et pas beaucoup mais ça atinda surtout komika kuna batini basola baye donc tout ça na momo ko ba famille wana te na zo baté so za kala lango so za nani na zo baté corps eza na morgani ça morga mama yemo eza morga. Alors, dans la famille Zamunene, merci beaucoup maman pour la courage aujourd'hui. Tout le d'abord tu es impression à nos familles maman la biso comment là. Comment la maman le zolo Henriette. Impression à biso ezali boé. Moutou mort d'homme.
vraiment ezalaka makasi même devant l'état na biso moto abungisi mwana esengeli ba dédommager ye parce que mwana komaki mwasi munene oyo alingaki asalela mama na ye nanda kosalela lisusu mais à partir de dédommage na yango nde moto kosala ke mama se retrouver moke parce que perdre mwana ko perdre nyonso te comme mwana kufi pona eloko na bango esengeli eloko na ezala nous saisir na l'état ta likambo l'état saisir na nango jusqu'à nouvel ordre tant que samba l'état kati likambo nde likambo koyeba na solution. Mais bon balabi bo kundana no mwana et puis après bo solo est-ce que zo mwana ngo za normal? Eza normal te papa journaliste. Mort d'homme en tout cas banda mobutu azalaka ezaki dédommagement. Na kosenga na bakonzi ya mboka Denise Nyankero oya kufa za mwana na yo tozana pasi papa tokomona misusu aminata te lokola bango bazana bakonzi affaire sociale mama Denise bato ya mboka basoda boza wapi likambo tokomi bazoba kokufela grande fille eza pasi et pas tangi ba classe na ya silisi toyebi te alingaka azala nani na kati ya mboka oyo ya solo vraiment ba mama affaire sociale naza ko senga pe mama Denise fongola ba mama tele biso likambo o naza na mingi ya koloba te famille wana ekomi makasi lokwa biso tozanga bato mais justice ezali papa azali fati beto to senga justice e kata likambo biso to perdre mwana ye fois soit solution à dédommager biso poto mona kata souvenir à mwana na biso naza na mingi oloba te papa journaliste nyonso ka justice nzambe na justice abakonza mboka oyo esala ma papa toza na pasi na motema oyo akufi mwana na biso mwasi aboti te atangi ba classe minene papa tokoloba nini justice nzambe tozose soki ezalaka mwana akufa lingeke ezala ndeni oyo biso akufi tokomona su mwana biso te tokobosa na ota dia minata motema pasi. C'est vraiment triste nde toloba chaque fois que motu moko takoza likolo mibeko esengeli justice esamba pe dossier oyo ndeka toloba boto kolandela ngo tina suka po moto akoza likolo ya justice te yaya yupo ibaki yupo za ndeko ya minato ati biso ya leki na papa yana biso ndo sunga biso na koteka ozotangisa biso ba classe mama biso akoli moto asunga biso azate yana biso ndo sunga biso papa na otila biso bakonzi wa mbongo na ye yaza na mbongo ya exception yaza na mbongo babenga lo babenga biso lokwa bambwa batindiki na mama ya biso mama biso aja mkobo baki kotindike pa basona po bango baza na mbongo na bango akunda papa Costa mutamata le biso likambo papa Fachi tale biso likambo mama Denise Nyako tale biso likambo minga munene kwa yana biso papa toke kuna ifoto mona papa mona ba video nyonso ndenge ezale belite lundi tozaki na yana biso mardi yana biso akufi na mbula mardi wana we likole indaki siko to sta ndeni to apela muto asunga biso yezo tine soka mbongo to kunde bembe yaza na loko sa nana ko tika bino mbongo po bokunda ndeko na bino avocat na yaki wa avocat na bango ya biki ba pesa so mo bakunde bembe pona ba ba ne loko sa la ti bana ba assurance ba yeba ni soki wa bazo financer ba mbongo biso na muto asunga biso te. Mais ceux qui avocat yaki donc bazo reconnaître que baza coupable na acte et salami avocat yaki te bango ba tinda ka ba papier biso to mona ba papier to mona ba tuto to mona ba papier